dans ndeko na biso lité akanda ake prison. Et ça vraiment pas si ndeko wana o atindelaki Kofi Voice. Peut-être yonde muto o gravissé makambo. Da Kofi pe na botindele voice pas ya la lité akanda intervention. Faut pas ça la maîtrise. Ndeko na biso bubula azoya po asala marambo lité akanda longa na place ça passe. À retirer peut-être le baba avocat ne bâtit lité akanda nerel ou bien to lo bascodi. Parce que ba avocat peut basala qui ma résistance. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Bino boyebi ke Kofi pe nenga zana Kofi a la lité akanda intervention jamais. Ami benga pasteur ya ba warion, président ba warion nyo surtout. So bino boti de la Kofi Voice ya bongo. Pour pesa Kofi kanda bo énervé Kofi lisusu. Moi c'est lité akanda zo mona te parce que fallait normalement mutu oya ko simba fona lité akanda za moi sina e. To ko la contribution to pesa nani confiance. Faut to pesa moi sina e parce que moi sina ende aza mama bana lité akanda. Mwana ya poto tala flotte ya kitoko oye che ba condition nyonso pona kopema na elengi nyonso yangoyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI cadre kitoko pona kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na ba chambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya ba toilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique bachela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya Flotte Hotel Joli Kabelo CPI bar oyo okoye kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi pona bato lipanda bosana awa te Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Boula numéro 115 quartier Adoula référence église Mangembo na commune Bandalungwa tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui Kofi ka ndenga tala réalité akana na ndenga ya kokumisa fali na ba degré wana na ndenga diminaka bango chaque jour c'est que kokanga malité akanda soki dossieralité akanda eye grave et entouragealité akanda ba avocat bo géreralité akanda bien te avocat na parce que na moment nyonso dossier zalaki moto bosalaki ba voice ya bongo te bozeli pena via retirer na e plainte ole ko to voice ya bongo bo le la tête pas fali boki ole la pas Kofi asa vient na biso mais Kofi to yebi système na e Kofi soko tongi mutu pa na e azora même message atindelga même mutu tongi
Son Makundi, au Monique Biana. Ailleurs, il y a Fali yango. Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betou e baou différence yena. Alolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce net moment, ça n'est pas de l'air à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par le vôtre, Valdi Tambo en tout cas. Bon poto, bon amokilima. Merci surtout pour vos suggestions, remarques. Et on est là, on a bien vraiment constructivisme. Ça yango musala egotenga mamukina lingaka tambo benga tambo comment en tout cas ça nga esengo makasi. Wana mona bon mère na ngai mama Lisette Lokange il faut que moi Sinzambe la fondatrice est Cœur d'Or Torrent en tout cas na pesio motene papa Firmin Matoto et maman Iguette Mulunga na ke boza e belé à Rosarante na kata restaurant yolo ezo pa ya maréchal surveiller ça qu'on a Dallas bozo tala bon numéro ya lelo o wapi ekolobela vraiment nyonso ekotika elo côté mais avant toute chose bana poto bana mokimba tika na bisabino ke question na zo ngo makasi ya Rosarante comme le roi moi dérangement mutu azalaka nani mutongo il s'appelle Soule Kauka par Zouzou et le monde les herbes bébés de la presse total portrait au bon tozonga j'ai grandi et commencé mes études, disons l'école, à Lemba. J'ai passé toute mon enfance à Lemba. Et mon école maternelle, je crois, aux Petits Anges, pour ceux qui connaissent. Et mon école primaire, c'était le Petit Génie Kalena, Lemba Terminus. En 2005, j'ai décroché mon bac au collège Elikia Saint-Joseph, à la gare centrale. Et pour aller ensuite continuer mes études en Afrique du Sud, ce qui n'a pas marché au début. Et je suis allé finalement au Maroc. Et je suis revenu à Kinshasa en 2010. C'est là que j'ai commencé ma vie professionnelle, si on peut dire. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Au début, j'ai fait un stage de 2 mois à la Bras-Congo. J'ai des références, hein. Monsieur Soko, j'espère Azala, il est toujours à la Bras-Congo aujourd'hui. Il y avait Monsieur Pombo. Mais je travaillais dans le département de Benjamin Brown. Je ne sais pas s'il est toujours à la Bras-Congo, je ne pense plus. Parce que déjà après lui, il y avait eu M. Alési. C'est des références pour voir qu'au début, j'ai fait 2 mois, j'étais stagiaire à la Bras-Congo. Et après, j'ai intégré la Société Générale Industrielle, qui était une carrière enrobée. Et nous travaillions à l'époque pour le programme des 5 chantiers. C'était en 2010.
que j'ai commencé. Et j'ai fait 3 ans là-bas en tant que responsable. D'abord, c'était au début, je suis arrivé comme responsable relations publiques. Parce que je me rappelle, j'ai travaillé à l'aéroport aussi, toujours dans le même cadre. Et en 2012, j'étais responsable logistique et approvisionnement de la Société Générale Industrielle, que j'ai quitté en 2013. Et en 2013, je suis allé à la Cité du Fleuve comme responsable commercial jusqu'en 2016. Et en la même année 2013, j'ai participé à la création aussi de la Fondation Fally Ipupa, pour laquelle je suis jusqu'à aujourd'hui un des administrateurs, parce que nous sommes à plusieurs. En 2016, j'ai créé Magem Congo, qui est une structure spécialisée dans le courtage d'affaires et intermédiaire dans le secteur des mines et de l'énergie. Et depuis 2016, je suis dans ça. On essaie de se battre comme tout entrepreneur ou tout Congolais qui essaie de gérer une petite entreprise. Donc c'est ça. Bon, à part ça, je suis ma société membre de la FEC. Et moi-même, je suis membre du réseau Makutano. En même temps, je suis membre aussi du réseau Congo Business Network. Et voilà. Alors, les difficultés comme telles rencontrées, non. L'ouverture d'une société, déjà, depuis très longtemps, a été un peu facilitée ici au Congo, si on peut dire. C'est pas très compliqué de le faire. Mais le problème, après, c'est, je l'ai dit déjà dans 2-3 émissions, on ne sent pas trop l'aide de l'État. Bon, on a vu qu'avec l'avènement du nouveau président de la République, du chef de l'État, qui nous montre, qui manifeste vraiment cette volonté de changer les choses, et on sent déjà les résultats. C'est-à-dire que il a la même volonté que nous. Mais je sais que ce qui est sûr dans les années à venir, en tout cas, il y aura beaucoup d'évolution dans le secteur de l'entrepreneuriat, le secteur des PME. Et ça souci n'abisso nyonso en tout cas. Et ça souci n'abisso nyonso. Et après les États-Unis aussi, en France, au Forum des Amériques, dans lequel je suis membre, le président de la République était aussi là. Il a encore apporté, il nous a encore manifesté son soutien. Et voilà, donc c'est vraiment ce qu'on attend des autorités, mais surtout de lui aussi. Merci Nebike pour comprendre bino nyonso le patron ya Magem Congo yewana abeteli bino masolo na nyonso nenga bandaki bongo na kelasi ndenga sala bongo makambo na nyonso na oyo azalelo en tout cas Nebike sali bate belé esengo ya rosarate mais tika na bisa bino nazanga monter na plateau naza bongo na Ken Pia na Makizembe ya pito avec ya pito to meka un peu comprendre la situation concernant ma nyonso zali koleka bongo na kati ya communauté na biso ming surtout na secteur na biso socio-culturel tika na saluer pour commencer notre masolo. Bonjour Ken Pia na Makizembe. Ouais, bonjour Valdi Tambwe. Bonjour na basali nzambe nyonso baolanda biso. Wana muzomona prophète Emmanuel Dodi, na mona prophète Moïse Kabodi, London. Nazomona mama si deji mampata motema président we ranson. Basali nzambe nyonso tu na pesi baba mbote. Batu nyonso ba okende église lelo, vraiment na pesi bino baba mbote be. Question bato na yebiki bato tuna biso mo Ken Pia na sule kauka azalaka nani to mona ga muto mo ya pembe yo le to nga vanto lieu l'utile la grève on l'accès bon portrait wana mais na simana on peut vidéo o ezali na et les razo illustrant déjà ndeni sula to tika baye bandeko ba riverain o ba vanda bon pembe na mai ba voisin na kuna te na ko edara bango surtout bana o ya classe bano ba mikie ba bano ba benga ba demini bato bazali bongo na passe na ebite comme et ça la ndeni komona motema onde on a biso Congola zanango. Ouais, ngai sala nga bien. Déjà nga nazana ba témoignage déjà ya bien ebelé pas sur le kauka. Ba action wana kutu na mona ndenga commenter te parce que nga déjà mon monde entier yebi grâce à sur le kauka nga na mona Paris. Lelo na longola complexe ya poto batu balobanga un jour fona konde poto. Je na koma pena poto ndanga siko sur le pena à côté de l'ambassade, à Memanga Pena Poto, na mbongo famille,
ni appui ya ndeko moko donc nakenda potope na zonga en tout cas omoni mutema malamu ya mutu abotamaka na mutema malamu parce que mutema malamu mutu aka kokoma nango na kimokolo te. Si. Les communautés riveraines se constituent des personnes qui vivent le long des fleuves, des rivières et aussi même des océans. Si aujourd'hui nous avons décidé de leur venir en aide, c'est parce que nous avons remarqué que c'est un peu des communautés négligées. Il suffit de naviguer le long du fleuve pour remarquer combien ces communautés souffrent, combien cette population, ces personnes vivent sans électricité. Les enfants n'ont pas accès à l'éducation comme il faut. Il y a carrément un manque d'écoles, il y a un manque d'infrastructures scolaires et aussi et surtout, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Ça veut dire que, comme je le dis, ils se servent ou ils boivent l'eau du fleuve comme ça, sans traiter l'eau. Notre mission sera maintenant d'essayer de voir comment trouver des solutions à leurs problèmes. Si aujourd'hui nous venons vers vous, c'est pour vous associer à ce grand programme, un programme qui va nous amener à les aider. Nous attendrons de vous une certaine contribution, des idées et évidemment des moyens surtout pour aider tous ces gens à avoir une vie paisible, une vie acceptable comme nous tous. Sur les Kauka, azapena mutu moko bien, ngana okamwa te lelo soki azolia na ba pêcheur parce que bato belé ba négliger ba pêcheur. Tandis que mbisi oto kenda osomba même na ba chambre froide. Bato basala rapoto lia mbisi neza bandeko na so ba pêcheur. Ba pêcheur ba mérité pe valeur. Nyamazamba oto kenda kosomba poto lia. Bato basala rapoto lia nyamazamba neza bandeko na biso ba chasseur. Ba bato pe photo pe sa valeur. Biso lelo na Congo tout le monde a pêcheur, mutupamba, pêcheur à l'autre côté. Mais n'importe où tu as des pêcheurs, bazala rabiso na bandobo na ba pena ba singa milai wana na ba po minene ba pêcher, ba pêcheur a poto azane na valeur. Ya biso awa ba tout le monde ba tu balinga ko négliger trop donga. Et ça linga plaisir à trop ya kota la soule, linga kendaka ko partager na ba pêcheur. Ngako na senga gouvernement na biso, ba sombela ka bandeko na biso ba outillage ya ko la pêche. Parce que faut lire à mbisi pena ya fresh ya fleuve na biso et ça la bien loko et ça la que to lia ba mbisi na biso te zalaka ba pêcheur na biso bazana ba outillage ya malonga te ya kosala ba pêche na bango. En tout cas merci Ken Piana. En tout cas bana poto il s'appelle Souli Kauka ke moni ndemo à sa description ya yé quoi. En tout cas que sali bino vraiment SR 40 na portrait na vidéo en tout cas et ça vraiment pas si vraiment na mboka le roi Congo tout le monde ndenge bana basé ben na bala bana basali ko souffrir ba orphelin mais ba to boy vraiment to bazo likanisi ya ko orienter ba surtout to moni bongo bana kela c'est en tout cas et ça et copé tangsoma ya misume to na choité so mutabwa sala mangaba entre faut kobeta le mabonga ko na senga ba mama o basala bilanga o bazana moi difficulté en sumba ba graine boina boy ba mama na parce que to lera pondo grâce na bango so to lera ndunda grâce na bango ba tomate to lambela ka biloko za grâce ba mama na ngana senga ba mama na vraiment ba luka ka pe biso ba expliquer biso mo ba place pena ba difficulté ba nango to ça la bango pe promotion ya bato basungaka pe ba mère wana parce que ba mère wana bakenda pena ko toka makasi pona ko luka biso to lia pondu to lia mwandunda to lia ngai ba mère wana ba lona ka biloko wana vraiment pona ngana lobaka baza ba mama mo boye foko sunga ba mère wana nga soki na yebi ba mère wana place bazalaka na ko sombela bango ata ba outillage pena ya misala ba Congo moi mbeli na ko kende pe ko pesa moi badona et ça là bien. En tout cas merci bataba initiative à Bolora ba Souli Kauka photos na kasi mana bango surtout na slogan na ya agir pour un monde meilleur. Aller comment permet ya premier ministre le person comme ministre affaires sociales et au sala biso kitoko ya rosana. Moi na pe sous les ba photo na première dame en tout cas. Si. Maman Denise Senga a fandaka na batuneti ba Souli Kauka. Pour mon tonete sous la PC conseil ya bien sur le cas qu'on faire avancer y na ba idée donc va tenir va sur les cause la première dame moi trop et ça la bien va tenir va sur les bases à pena
tout autour wana esala bien. André, merci Ken Piana tokota ce comme ambiance toye là. Ken Piana Makizembe. Si l'on dit qu'on a biso l'été à Kanda traîner kaka na parquet, il y a des problèmes juste. Non, problème à l'été à Kanda na minute c'est la prière vraiment. Prière pena ya église. Prière parce que quand la dossier mouké bo ndenge zo compliqué l'été à Kanda, on a comprendre les dossiers les soute parce que balobara celui qui trouve une femme trouve le bonheur. L'été à Kanda outi ko bala siko. Donc il y a l'été à Kanda zaneti malheur est lié après ko bala parce que l'été à Kanda banda délire na ekala. Pito. Abanda ba délire na yekala tout le monde a makamba boy et la kaité. Donc to sala pe émission moko na lité à Kanda na bureau ya prophète. Alors ba soki neti nzamba pambolier azumwa muke ya mbongo muke fo problème moko boya munene eyela ye o esa que dépense ya ba mbongo nyoso azoka. Kala concert ya fali pour pas lité à Kanda ke concert après ko beta moi beta makineti torti ninja ba tortirer na ba film. L'été à Kanda beda choc à bélier $300. Boubou lion de la cabelier $20. Natongo na ngwa azwa mvutima. Oli ala on est à l'aise azwa mvutima. Akio le kana émission ya Martin Ngikuna. Fali pe pagula ki. OK, c'est là. Akio le kana émission Martin. Fali pour pas abengisie pour apese mbongo a bongisa bilambe katanaki. Fali akabeli mbongo na $100,000 te. Azwi mbongo sule ka abengisie susu na rotana. Sule ka azwi mbongo akabeli jour ango lité à Kanda abimineti na ba 2000 et quelques de dollars. Donc ce que tu vidéo on de qu'on a biso lité à Kanda pesa témoignage na église. Nga na yo comprendre que makambo o lité à Kanda explica prophète Emmanuel Dodi. Et ça makambo moko ya vrai. Na habité so to ko senga les raisons ça. Moi parti au lité à Kanda loba na ça la biso bien. Eliezer Maloba patron. Non, tu continues à tenir na main. Omoni nga na aloba na ndenga ma. C'est mon cher hasard, te oui. Non, c'est hasard te parce que dossier na tialité à Kanda. Et ça dossier moko ya muke makasi. Omoni dossier ya grave ce qui plaignait za chaud pena moto il faut na souffrir moto boyeboy. Mais boubou lié moko regretter oh mais bato na na ebisa bango batikati. Bakangel sundeni. Boubou kuta senga biso to kuta na park to sala na. Ah ouais. To kuta kuta tina park boubou la yepo a retirer plainte a senga batikalité à Kanda. Mais nga na moni makambo lité à Kanda lobaka o ebisa prophète Emmanuel Dodi eza pena vie ya solo o ya menaka pena so ya zimwa mbongo ana yela kika ba problème ya makasi za fo kan na nzambe prophète Moïse Kabodi faut sambela nzambe parce que o ekomeli lité à Kanda epesa bandeko na biso nyonso mayele eza makambo ya clarté eza makambo net diabolique eza clarté lité à Kanda pena ko kangamane o eza clarté parce que vient à ce boubou de la tour solana air tout solana air tout solana boubou la ana azakutu na tina ya dossier lité à Kanda te siko eloko ele kelanga so dossier ngo zo melandeni parce que lité à Kanda ndeko na biso soki abimi un jour aluka église abanda ko sambela pena nzambe omone makambo expliquer oyo to Cholanda o utu ko expliquer prophète Emmanuel Dodi eza pena ba réalité ya makambo oyo elandake na vie aluka nzambe banda ko sambela pena nzambe asole ko sala bien ase concentrer na ba prière ba biso nyonso to ba problème ezalo landa biso ozambongo ba problème ye ba biro de ba okanga yo ke ba makala ke ba nini mais lelo depuis na batama na même pas prophète Emmanuel Dodi omona moi singa ba problème e kata na moi dimi on se comprend donc aluka sambela et ça la bien en tout cas merci Ken Piana mais Ken Piana bref Mamne comme le niveau nya zaka na parquet ou soit akei makala. Non, azana parquet et senga amende. Amende ana ndesuke za mbongo ebele ndesha ko ngwa format biso. Ba senga $5,000. $5,000 eza ebele. Ndeko lité akana mbongo nyoso aliaki jour ana déjà sili kana mwata muki azana kasho. Mbongo wa beda cha pesa ke Cécile. Oh sur la pesa ke Cécile. Oh fallait pesa ke Cécile. Dans na minicho na senga ndeko na biso suleka ukata fallait pour parce que azo kazo ala ndemiso oyo. Ba débloquer atama monter mbongo moboye batinda et sungatande ko na biso lité à Kanda parce que kota la paix frappe ngo ba problème ngo nyo surtout et là qui na concert à Fali aza millionnaire ndeko na biso be 50 boni mutema mabeboyi zo message comme c'est la Fali que makambo lité à Kanda zo senga mbongo quel était la be 50 à mutuma là moi yo mo de plus nga ba témoignage na mutuma là mo azwande lisolo ya mando ba senga lité à Kanda ayebisaka Fali message est-ce que be 50 soka ayebisi Fali que non
kuna ezosenga 5 000 $ pour babimisa lité ya kanda fallait otinda mongo mbala moko besengande zala na souci ya muninga aza place à passe besengande quel libéré 5 000 yo besengande oyebi très bien que ba senga man mais besengande fandi no kinya osopesa fali rapport que un maître besengande nganda yebela obote na yebi maître besengande ozala na souci ya bato mais le dossier lité ya kanda yebisa fali a débloqué moi 5 000 Soule Kaouga, par Zouzou, en tout cas, merci. Quel bien. Donc, là, on va comprendre qu'elle était à Canada. C'est une meilleure façon de mettre des 50 à expliquer. Ouais, on comprend déjà. On sait qui tout. Fallait que tu aies là, José, c'est à moi, c'est bon. Pour la à Canada, 5 000 babi, mais c'est ça. Parce que 5 000 $, c'est fallait, c'est rien. Si. Voilà sac, il y a un sac, mais sac, vous avez un état, mais parce qu'il faut te belle la rabe 50 trop pour yenda zana fali na Tanzanie. Yende bana fali kuna. En tout cas, bato tout bola na Tanzanie. Bokati à parti, oh, on a la mettre B50, commissaire un message, l'ité à Kandaman de 5 000. Mettre B50 ko kangamute mate. En tout cas, ko kangamute mate, ngana 5 parce que n'a peine à Bercy. Ba combattant ba ba betanga yonde bisa falo bi kena libanda comme ça message alité akande sala bisobi. En tout cas merci Ken Piana yonga liga wato kena na B tongo zonga reconnaissance toujours. Voilà. En tout cas maître B sengandi na ki message ya ndiro Ken Piana mais Ken Piana ndiro na biso alité akanda za rappel mutama ya théâtre non muta théâtre côté kuna moi démarche non na benga ki Vincent nafsi Vincent comme ça message peut pas maman Olive parce que maman Olive otika alité akanda te na habite Vincent Toulouse soki il pas comme ce message te na habite parce que Vincent pena alité akanda webi ke bayoka na raté alité akanda lobi Vincent mais là ba mbongo belé na bi ke bon ba patron ya YouTube allez rappeler ma chaîne na bino Ken Piana. Allez, quand on a chaîne, on a mes photos organisées, ni te repère ça bon, mais bateau, oh, l'été à quand on a simbi téléphone. Bazo yamba ba téléphone te, bazo yamba ba téléphone te parce que toujours le ratoye ba, nani bache na kacha organisation ya repère ça l'été à quand on a parce que là, na comme aliso parquet mingi te parce que n'a pas funda inga. Ndeng. N'a pas funda inga. N'a pas funda inga. Na bimisa secret ya muto a poussa ki bubul, a cancelité à kanda, muto ana kenda ko porter nga plainte. Message du message on a besoin de wapi non c'est la vérité fait na bobu la yebiki muto atinda ki a poussa ki a kansalite akanda a porter plainte azalaka biwa fali donc nga lobika vérité o même il fait bobu la yebi mais mutango azui akiosa la plainte c'est ça mais c'est plutôt pas donc soki na lobai na hotel alité akanda pour la deuxième fois na nga na kuta plainte na nga kuna da moni na zokende te. C'est ça. Bana poto bana mokil mombalaba entre amis et frères les choix est clair. Bison stoyebi ke kulu tuna biso bubuli yondela na Kofiolo Mide baza bandeko ya kala peu importe âge ils ont différencié bango mais baza lora ba master mais biso tout ça peu information que ba bebana mukie mais ke baza na ba réaction sur bebani eza mamboyo chara pipi na munga na katikati te to na voice moto yo ki de circuler à en tout cas, tu vois que voice ya chara Congo te marambalité akana ngezo évoluer. Chango na no. To chara bon ba voice c'est ça. Le mugwa ba voice, le plus ba voice. Bonjour les amis de à Kanda. Na otuko bima na et pas magistrat na 20h30 je crois 20h30. Alors pour le moment bande konangai que na la pisabino que était à Kanda à courir un grand danger et à Makassi si rien n'est fait. Boubou Liondela a retiré qui plainte naïe. Tant retiré plainte de Tigali Makambia parquet Bassengi amende. Maintenant mobilisons-nous. Autre Kangisa Yango Komimila magistrat en tout cas pour des sous gauche droite c'est vraie information la piste non ngabo tazo bimara ba mettre c'est qu'est-ce qu'on a parqué ngabo muta souka na bibi n'est pas magistrat vraiment c'est le moment d'activer ce qui vraiment de walbaka SOS tout ça rango vraiment les lobby
magistrat baseka magistrat parce que soki lombongo wana ezwami te oyo omwani te en tout cas torisque te akanda kene prison vraiment tosala makasi soki oyebani na médecin neba moto malamu en tout cas l'information à la source yango napesi bino lobotepa su te vraiment ntisana esala mosu motu moko oyebi moto akosunga biso obelela lobi magistrat amande futama lobi. Merci. Mais tokoyoka pe voice moko ucho ya sikoyo kana na batalité ya kanda toka soki évolution eza. Ouais, bonjour. Tous les amis de Pasteur Lité à Kanda, en tout cas, les Sali Pena Pass et Sali Mara, les toujours le baboué. Pasteur Lité à Kanda, depuis déjà 9 heures, en Zadia, en prison, Makala, pour éviter beaucoup de la retirer plainte. Mais nous, on est dans la carte à dossier, en tout cas, Sali vraiment pas si la moindre des accords comme information. Moi, la main, la minute, toujours le bazar déjà, Makala, donc, souci, vraiment souci. Et puis, la Nina Lubaka qui est bokeba na bacompte pirate ya pastalité ya kanda oyo bozosola nango eza bacompte na biso te oyo aza na posa contacte numero ya pasta abengi na numero nango epuis toyeba ndeni ya kocontinue kosala baprocédure. Merci et bonne journée. Chance naza na kati ya groupe wana omoni siko ka ndenge tofandi boye voice ye en tout cas ok ndeko na biso Lité ya kanda ake prison depuis 9 heures mais faut boye bango keza na voice moko c'est sûr yango epesi yesi makambo grave ndeko na biso Lité ya kanda kende prison on a ngana senga tout à l'heure. Oui est-ce que ça la bien te soki to parce que ezana ndeko moko atindelaki Kofi voice aosenga ye intervenir na dossier Lité ya kanda intervenir pour na koprouver bubu liondela mais voice wana batindeli yango pe likonzi protège ve na biso bubu donc ndeko wana o atindelaki Kofi voice peut-être yonde muto ogravise makambo muto musako retirer plainte mais muto ko retirer plainte mais akozong ça peut plainte peut-être voice wana nde sali lelo makambo o Aisha koko yaka pardon vraiment intervention na ta muke Lité ya kanda ba informer biso na minute ya koti makala si yaka informa yaka moi muke pena pardon dans ndeko na biso Lité ya kanda ake prison et ça vraiment pas si ndeko o tinda ki voice bo lande la procédure ya mutu faut pas ça la maîtrise ndeko na biso bubula azoya po asala marambo Lité ya kanda longa na place sa passe a retirer plainte to baba avocat ne batie Lité ya kanda nereur ou bien to lo baskodi parce que ba avocat pe basala ki ma résistance si songa esala nga passe na choqué koyoka lelo ke Lité ya kanda côté prison esala nga passe père de famille à côté prison na dossier moko eza nango dossier moko tina te nasenga fe nanga bubul vraiment nasenga ke ba excuse presque balebele Aisha koko yaka te maman mais non tant le week-end piana yaka une minute ozo kende singa na maloba non et ça la passe parce que Lité ya kanda za frère na biso za ndeko na biso en plus bolobaki lelo nde bato baluka basangisa mbongo po bafu siko boye nga pene loko epesanga pasi ba artiste comédien bosolaka na bubul très bien totika lo mona ta place bosangani te boyo la bubul ke non boye bona solidarité te da soué na bino ezalaki muninga na bino koma na niveau ti ya kota makala po bosepela po esala bino plaisir yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise
pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Mais Ken Piana, ils ont un message audio mouré tambouli vraiment dans le téléphone dans le belé. Bandalobi na poko na éviter ce que ça va tout analyser nan. Concernant bukanga miyande on absoluté à Kanda. Na biso Valdi, oyebi ke esalinga motema pasi moko impossible. Mais nga pena eloko ezoka msanga. Bandeko boza pena na lité ya Kanda. Surtout ndeko ozwi voice otindeli Kofi. Pourquoi botindelaki ata mutu mususu te bafali baza? Pourquoi botindelaki ka Kofi voice oyo? Il y a un débat entre amis et frères, les choses claires. Oui. Alors, grand peuple, mon père, bonjour. Les gens manager et pasteur l'été à Kanda. Jenna Bisayo, Lelo, la Belgique, bazo marché pour l'été à Kanda, la niveau à diaspora. Dans la boubou, le la dernière compliqué petit na l'été à Kanda. L'été à Kanda, on est là na Kumbo na yo. Soko koki kosala ata moloko moko oyebi ke vie oza motu na mboka oyo na nzela barelation na yo mwana mai a retrouve liberté vie ekotombola o makasi parce que c'est la famille yo oza grand frère oyo ndela banda funda lite ya kanda ti lelo ase présentaka te donc c'est à dire ke bakanga mwana mai baleva ye oyebi te justice eza na mboka oyo to justice eza te donc nayebi ke oza motu moko otani oza motu abwana lobi tunala ngai ona émission moko ya match bonche bademisaki en tout cas esalenga plaisir ntango osolevaki eloko ya justice mpo na ndeko na ti lokolo soki vraiment oyi kosunga biso na part na yo grand mopa okofi ekosala vraiment bien parce que moto afundi biso azomonana te eza dossier Ok. so olandela mpenza peti na oli te Valdi. Ken Piana. Oyebi ke voice oyo ndeko asali voice oyo atindeli Kofi amutema mabe. Na moment oyo Boboul déjà retiré plainte. Bino boyebi ke Kofi pe ninga zana Kofi akosela lité ya kana intervention jamais. Lité ya kana mibengaka amibengaka président ba Warion. Amibengaka pasteur ya ba Warion, président ba Warion nyonso tout. So bino botinde la Kofi voice ya bongo. Po pesa Kofi kanda bo énervé Kofi lisusu. Da Kofi pe na botinde le voice pa ya la lité ya kana intervention. Bonjour, on a des voix, ça se retrouve ma mort et pas Bobo. Au lieu que tu vois, c'est bon, bon, les latins pas Fali. Bon, on les pas Kofi. Kofi a sa vie na biso mais Kofi tu as vu un système naé. Kofi soko tongi mutu pas naé. On aura même message à tindel ga même mutu tongi. Moulanya Pembe. Kofi a même Moulanya Pembe, Kofi a sa bongo. Yo mate batu bazo finga Fali na ba voice batindele ba fa naé. Ba finga Fali na ba voice batindele. Kofi a su ba même voice atindeli biso kwa mito za ratrona Fali atindele boka ndenge ba traiter Fali. Siko Kofi a ndenga tala réalité akana na ndenga ka kokumisa Fali na ba degré wana na ndenga diminaka bango chaque jour. C'est que kokanga malité akanda soki dossieralité akanda eye grave. Eza entouragealité akanda. Ba avocat bo géreralité akanda bien te. Avocat na parce que na moment nyonso dossier zalaki moto bo salaki ba voice ya bongo te. Bo zeli pena via retirer na plainte. Valdi tanga na retirer plainte que na kangisa que na retirer plainte pena na retirer na plainte. Na ki ata voice ya bongo na ko benga pe
procureur que non moto wana na retirer plainte to ka bobo ke makala. Côté la makala lité ya kanda eza na ka voice auto mo yoka oh. Et tant ce moment va diembela le loko to yoka ke ko fina ndorone bubu la so la rasu te babito kota kana le loko ngopona simarando. Mais bon kota le loko ngona simarando est-ce que yoza sir pena confiance à la l'aise lité ya kanda la ta kasambala ne ana zo ya kumisa valina ba wariongo. Oh, on les voit ça bon bosser la terre héritier Watanabe. A terre héritier Watanabe écoute il fallait bosser la héritier Watanabe voice yango. Héritier za muto ya mawa, héritier za muto aluka kape, héritier za muto kimia, héritier za muto linga ko mona pasi ya muninga te. Lité akanda par fali akedaka pe mingi et pas héritier Wata. Siko ngai loko elekelanga na senga pena na senga pena babiro fali nyo surtout ya monde entier. Batu tubo uzalaka na fali pupa. Dossier wezo kende mabe. Arretiraki plainte. Esengi amende. Makambo wana nyose lekaki na podium ya fali. Est-ce que bako sengela lité ya kanda te pa fali? Que non ndenge za boye presse lité ya kanda soki totiki ezo salir ka réputation orchestre. Vande toke ne pas tozonge pa makambo yo. Bazoluka nde ba salir fali pupa. Est-ce que ce qui était à Kanda Koufa qui likola podium ya fali boye binenge réputation fali ngaiken. C'est aucun pardon vraiment. Eh ba soki était à Kanda likolo ba boaki. Soki était à Kanda soit libende moko beteke na kingo soit à Koufi sur place. Ken Piana. Ba c'est liga mon pas au voice. Gamo pas au voice wana apandiango. Nga mona série mo be patcho refaire tonga na tilo kolé atindeli Kofi message atonga na tilo kolé Kofi azuma message ana tindeli na tilo kolé viens biso linga na makambo ana te ole kasima na otonga mu. De son comprendre bien pour vous c'est ce que ebimé to ebité. Mais pardon quel pardon solo bika noko na tilo kolé bazu message joana ka batindeli mo nati. De trop bege viens biso ko d'accord ba c'est que message pandiko oyo a appelé la salle pendant que même message à Tindeli Bouboul pour l'intimité qui va bloquer l'intimité. Voilà, pardon, tout le monde a vu le bouquet. Voilà, tu es là, tu es sur la télé, tu es diffamé, batouté. Ah, Marambo Ken Piana, tu es sali pena passé, sali passé. Il est trouvé dans la page de dossier Moussous. Non, l'automba si à Yemba, l'automba Yemba Marambo Belé, oh, c'est le Maranavi. Ntozo linga me mutu ana linga kote. Oyo zobo ya peut-être wana nda linga ko mingi. Ko bébélé zolo bato. Da Bobo na Kofi ba ya na leki. Na lo ba ke wana ba. Na comprendre ba ya na leki. Nyoso tout moyo kaka nyoso tout mona ga politique. Yo ya yo kote na ba Kofi na bango ke ba yo kana gate na ko mapire oyo, soit ngana ko mapire oyo. Yo ndo yo kota siko na mutambu bakangyo siko bien. Très sage. Bonjour Ban. Ken Piana. Bonjour mon ateke na sini ya eloko ya muke. Et la efungoli batu misumbala moko pouf. Efungoli misu batu mbala moko pouf. Te sali bien te moni mais Aïcha depuis na zobe elo vraiment Aïcha. Tu me bozala ba fier. L'été à Kanda ngwa ka la so ba fier ba to sepela rapé. C'est ça la passe. Ngana yonde to banda démarche ya malambalité à Kanda bien. On a bien très bien mais ça il faut passer ma cassi quoi apprendre vraiment les lois à partir à 9h et t'es à Kanda qui est déjà makala père de famille pauvre garçon aluka vinaye ba les ala kinango na ba police voyez ba fort tout ça là qui na ba police biso moko na toyebi kenaza j'espère qu'il va vite tambo pas za na yebi quand même ba concert mususu que ba yebi mais le lot vraiment. Et ça lui n'a pas parce que hier, dans nos sols, on a eu un téléphone. Dans le téléphone. Si. Dans nos sols, on a eu un téléphone. Qui te solo na épée, boina boime, na kokite. Et ça lui n'a vraiment eu qu'à passer à boire. T'étais dans une émotion, on a eu Frank Stemma. Frank, excusez, on a dévoilé, on a eu Frank, ma camine en yoka. Depuis 9h à Kenda les gens makala. Dans les lots. Frank a confirmé. Oui. Et sa première nuit, elle était à Kanda. Ngai na oloba boy. Mai ese sopani valdi tambo. Oui oui. Keso tuni kaka. Mai ese sopani. Biso ba sœur réalité akanda. José Belé. Onga na kosinga mi to photo sala. Ezaka yango wana.
biso to embalite ya kanda soki ata ngate ata mona mobali oyo photo solo là ba Vincent Tunis baza libanda kuna azoya ne du sula to sola na pena Vincent yebi ne dicté ya kanda za na biso Frank Stemai ozwingai ba master mususu to yokani kaka moi mukia non na côté na biso pe que na minute oyo biso nyonso merci moi je pense que la minute oyo biso nyonso to luka vraiment tout ça quelque chose ka penalité ya kanda même des connaissances pour toi accompagner biso et vous allez bien to condamner mon tité eloni salama ki bo eloni kinda ki bo été to comme na moment où il faut to luka to ça ni to zwa kaka solution va dit tambo poto yeba nini ko bimisa ndiko na biso na kati ya passe oyo ya keilelo omoni photo yeba pe ko kende ko bimisa ndiko na biso na passe oyo azana ngoko yo ka venda lelo qualité ya kanda ki ne depuis 9h et ça li passe na motema et ça li souci mingi ma nzambe moka yebi na yebi te pito palo lobani non nga pona nga na mona dossier ya lité ya kanda ezala na ngo clarté depuis début nango dossier ya clarté moni dossier ya ka grave soki plaignant a piqué parce que nga na tozala na premier jour bubula kenda pena retirer plainte donc dossier ya lité ya kanda na yebite mais nzambe ye moko ayebi pourquoi lité ya kanda dossier neti lelo comme na niveau akende ti makala parce que nga na mona c'est comme si ezaneti ba dossier moko ezalaka boule moko déjà ezalaka mais oyo kwea na mutambo mususu parce que ça clarté moni toza pena ba congolais o to na moment ya état de droit donc bandeko pe boza tout autour ya lité ya kanda bozala mayele pena makasi la communication oui makasi na communication et ça la passe le long de konabiso azana makala et ça la pena passe nga na yebi dossier zalaka soki plaignant a retiré plainte babimisaka ka mutu to mona ngoti nga Kofi atelanga na se a retiré plainte babimisaka le même jour Kofi a retiré plainte na kota makala premier jour deuxième Kofi a retiré plainte na bimamba la moko en plus ya mandi o basenga kuna zalaka soki ba $500 oh tozo bon na ebi na ngate na kota na nga makambo ya ba amandalité ya kanda te na ba preuve te mais amando ça ko ngazo expliquer biso ba osengaalité ya kanda c'est belé eza infraction mutabo maki mutu pete ndena abo pe na kokuta na pe quelque part batu mo ba menacer nga tout ça na ba m'échapper ya ba frappe na zwaki na ko ya pe lo ba n'importe quoi. Oh. Non, moi je pense que Valdi Tamboué. Changer au moins il met à non. Et non, moi, quand tu as question que déjà saleté, donc ça le passe. Mais moi je pense que dans le moment où tu dis à maman, tu le cas plus c'est quand il y a solution. Au lieu que tu le baka, tu as rapport au lobby, bah monsieur salami. Maïcha, et là quand ça la bien ça, moi saleté à Kanda zomuna, parce que fallait normalement mutu o ya koka simba fonalité à Kanda za moi sinae. Tu reçois la contribution, tu repères ça dans confiance. Faut te payer moi si nae parce que moi si naende aza maman banalité à Kanda moi si naende faut te payer sa contribution moi si aza na besoin tu as besoin moi sialité à Kanda so aza place à passi moi si ne falia ala longola ta moi souci na moi ba des fois chaque mutako pesa aza moi si na ocho balaka kala mingite so yebisa ngambongo ngo to pesa nani parce que lelo so ba bito pesa chaka kongo ba te be ba na confiance te so tu lukika neneya azalaka kese ya masolango parce que ngana abi libala ya nani ande kona biso grâce temo nene ande bachaki asimba mbongo nene asimba ki mbongo kenda OK c'est bon obi makamone ujuwa ko luka mutu oyo asimbisa mbongo baluka ko simbisa mbongo pa mutu asere mutu ayiba mbongo te to luki nene ya to mona na libala joli si asimba mbongo le kaka bien na libala grâce temo nene ya penaza vrai mutu oyo ke soki basimbisi mbongo eleka na transparence. OK merci mais oui c'est expérience oui pardon ne nango esos ken biana baby on a Congo bambi mutu na mutu neni poko Aisha ko yebisanga siko ba pesi proposition ke to kocha nene ya parce que nene ya to yebi expérience na ina makamba mbongo alera mbongo mutu te Ken peut monde yo che mission na eu dans film comme titre nene ya boye na boye à sur 85 000 Ken bien Ken yo za na mabati mais to luka mutu moko ko simba mbongo neti nene ya ndasi mbongo bien c'est ça
nene anda ko simba mbongo ya mabalite ya kanda parce que to sangisa mbongo to pesa nani moi c'est lité ya kanda to ana contact na été nene ya mutasimba ka mbongo ya ba mabale belele ka awa to simisa nene ya mbongo so yozo banga ke nene asoka simbi mbongo yozo banga ngapo nanga na confiance est-ce que nene avant na calmer na bébé na ngaskaza c'est que yozo d'accord na makambo nanga te ke to simisa nene ya parni nene makambo tika pardon tika avant ne kalmer sikaza mais to zo na soli comment nene ale uti na bena ngala nene na lobi to simisa nene ya mbongo ya dossier lité ya kanda parce que muta seye wana muto batu batina mona facilité simba ye wana nene. OK, vas-y, n'hésitez commenter nos amis makambo ya kanda. Tanto que salinga passi. To posa neka ba question ah journaliste aza sauté. To kende ka hizo sambo. Ah, quel gozo mo papa. Quel ko? Vas-y. Maman uti wa bureau. Quel aza budiga wala bouteille. Quel? Parce que Aïcha baby c'est monsieur a posé des avalies questions. To kende ka hizo baby. Dewa YouTube, yubula. Comment tu as nos amis? C'est en tout cas ça n'a pas si attaque mutu. Ça n'a pas si nazabe mutu nazarana lité ya kanda bien. Et moni parquet te bien resté skamo o wapi. Suka tomso lungwana. Malgré tout prison par lungwa kaka. Mais comme on a prison déjà yubika matimo mafuta makasi ya rosarana tina manya so to comprendre ah na tamukie. Mais tu as quand il faut communiquer. Il y a vraiment faute de communication. Tom sur un peu même ce na libunga o lelo ya ki yamba bon prison makala. En tout cas, ça lit vraiment bien à ta moukete, ça lit bien à ta moukete. Te bien qui va comprendre balamment oh souci national pas sur zoyoka. Na makambo to comprendre la dossier oh vraiment il y a Anguille Souroche, il y a Osaranate. Bon. Il y a une place à Mibali, il y a une balubara. Malgré tout, il y a une place à place à Mibali, il y a Kanda soit fort, la fin justifie les moyens. Bonjour les amis de l'été à Kanda. Vraiment courage. Tous les mbatés, tous les longomoko, tous sangana. Nous sommes une force. Naibisaka bato ebele na ba émission na sojo live de Kambo. Faut considérer ça. Nga mutu na mutasuka au magistrat ayambaki façon de black ngai vraiment dans mon suspect. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on a très bien. Maintenant, il faut l'argent. Kanda azali condamné. Hein? Azali condamné. C'est quoi? Mobilisons nous tous les moyens. Tout fouta, babelango amende. Tout le ressource main noire, exacté. Mais c'est Bobo Lionel la longola qui plainte naïe. C'est ça l'avantage. Ceux qui me disent Bobo les plaintes là, ça va nous compliquer. Pour le moment, toi on a besoin il y a mbongo bafuta amende. Mobilisons. Nous allons lobby. Mais la moule est ce que nous salamité. Hein? Je crois que na bandeli toi sur des sociétés mobilisons l'argent pour la tobimisa passer l'été à Kanda azali condamné. Hein? Je crois l'information c'est ça. Courage. Bon les ont dit ils avaient à moto zakandengona que ils allaient parcours il y a biso ba guerrier était à Kanda za guerrier biso de rabanzela wana ne paniquons pas. Tout la paniquité. Makala c'est rien. Par rapport à Zaraki, Makala vous a bien. Ils ont pas de main. En tout cas, l'information, mobilisons pour avoir des moyens pour tout ça, tout foutre amende Oyo, parquet à Sengi. Merci. Il y a un débat tout à l'heure, on a habité Vadi Tamboki Yango. On a débat tout à l'heure, ah, to Lukato Solola, Bisona Biso, Auto Yambaralité à Kanda. Mais surtout papa n'a pas cherché Congo bien. Pour arriver à prévenir non, na kana parquet c'est quoi yambara tout chaque jour. Pour pas tout que na pousa makala na boule ni balongo libino na pour espace. Parce que champion pour ba bien ça qu'on ta prévenir. Donc il aurait bombier qu'on est mbongo. Tout ba justice c'est talique
le point na mito na client na bangote loka ba ozela mbongo to chena na makala ti mukolo mbongo ya sima bimisi yango est-ce que yo na place ka to ba dolo parce que moi le bité buli on desa longola plainte ne banda kala donc bula za za suna kata makambo te asa retirer plainte na ye comprendre ken piano oyo na zo to zo le bango vraiment awa et le photo ça les animi to se mobiliser to za bon moko hein bon moko on a peine na ken boye to so na stema to so na ba master mususu soki moi quelque chose ezali pan to ko sunga ndeko bandeko pe balinga participer na biso pe OK Aisha nasenga na bandeko nyonso to bolanda biso bato ya ba moyen oyo peut-être ekosale passe abenga biso abenga na ba numéro na biso ezala neza affiché abenga vraiment tokozala transparent parce que lelo tokolo bato sangisa bato peut-être ya volonté bakozala nso mingi te koto ko mbongo wana $5,000 $5,000 eza moins ebele ezo peser pe moins ebele donc to senga vraiment na bandeko parce que yana bandeko mususu bo sepelaka na théâtre mais bolinga baboka bino mabanga te mais ozana mbongo no ebele osalaka ba action de grâce na ba église osalaka otalaka ba orphelin okosunga pe ndeko no lité akanda o asekisaka na ndako o asekisaka yo biso to ana mingi ya koloba te en tout cas et ça la biso ka passe parce que ngana yebi par kendenge zalaka na yebi kendenge azana prison ko zana à l'aise prison ko fanda na ye afanda ni kande to fandi boye ota la TV na ye mais loko ezaka passe sans pe chambre papa responsable tout ça la effort to sunga ndeko na biso bimakuna et ça la bien. OK, merci beaucoup ngana ekia Valdi Tamboneka pour intervenir ka pona papa makambolité akanda parce que information quotidienne yo pour la te ba besoin cher peut-être oza bambongo no ela madinga te oza bambongo no ela madinga te ça c'est la question de tout de route bino ba fia net bozo lia mbongo makasi mikolo na lobby toujours silisa toujours seka oui et ça la passe ndio na besoin na minute biso aza pesa mabe makasi biso ndi ba famille na ye mais to senga nde mingi mwasi ya lité akanda simba ba téléphone ya mobile pour mbongo comme parce que téléphone bo simbisi avocat bo simbisi téléphone to zoluka to benga to apena ba solution mususu ya bato mususu to sola to luka to benga to zo avocat na complication to zo na passe si la moitié akanda zala na place ya mobile na yo asime place ya mobile na yo zo ba téléphone ya John na yo simba nga ba seri ba kanga mutu asima ba phone na patience si mutu nyonso benga ce qu'on a besoin de sunga ba pesa mbala moko patience bon. OK, en tout cas merci tous abo batu ba baza na biso ezate ke non bo sala bo salete na biso ba temps ofinga biso te ba temps critiquer biso yo poko okobela ba boss na nga pe na beli yanga ye pa beli ya e to zo solution nzambe to belela ka batu natinga pesa nga na miko natinga na osenga vraiment maman Olive osunga ba artiste comédien to tiko zala na matanga Diane en tout cas maman fait merci na art o salaki maman lité akanda azape mwana yo aza mwana yo na bitende konanga Vincent Toulouse so bo komisa message sala biso bien parce que awa esenga kaka amande viens nous mbata na Cape Town sala quelque chose ve li passa ba mbongo na jobu ba montana na mbongo azate na jobu wana ba montana li passa ba mbongo en tout cas viens sala biso bien. Sœur Angèle Moussoeli Makizembe, Sœur Pauline Lumumba, Prince Yaweli Mystère Vexas, Yolinga Fali Makasi. Nasi pona lité akanda okotinda mbongo. En tout cas bato nyonso bolandi biso, soki bo bengi biso na numéro oyo, ekosala biso bien parce que awa soko tindi mbongo zala trop sûr. Que mbongo na we kokoma parce que to lobango tina émission. Merci. En tout cas merci en tout cas bato belé ba benga ki passer à lité akanda. Biso constat opeka ken pena sali en tout cas téléphone bando ozwa mutu mususu le bazwa tom su madame nae o azali bon ami intime nae en tout cas soki
téléphone ezaka pas mutu bazongisela ngoye pour makambo ekende vraiment kitoko. En tout cas toza de cœur avec lui pasteur Lité Akanda dadi na biso. En tout cas nzambe azala na yo kuna ya mabe vraiment eyate nayebi ke orobima na kombo na yesu. En tout cas merci na bayenyo so basista ngai vraiment na matanga de près ou de loin, moralement, physiquement, financièrement. En tout cas et ça là qui ngai bien au sakanate. Personne m'a connu, le monde est bien. Ailleurs, Gideline mon conduit. This is London. This is London City.